depuis PV Calais à Kabwana, na docteur Nico, depuis PV Wenge Musique à Wera, na Jibe Bakabwana. Donc ça nous identifie quelque part qu'on se le dise. Bon, pourquoi pas Tadia Kendenae, mais le pourquoi de ce que je Bomabiso. Bonjour Tad. Bonjour Nathalie Lokole. Au Kabwana, il était comme 14 ans. 15e année où tu es au 14 ans, tu es 15e année. Voilà ce qu'on parlait là. Ouais, chez nous. Donc, 15 ans, tu es tous. Oh, on a besoin d'aller à un PCM de déplacer dans le plateau. Tu as besoin de la coste. Donc, où Mélico? Tu as besoin d'un Emelia, tu as Bateka, tu as Bajitoa. Mais voilà, non, tant qu'on a coûté, tu vas voir Yembagi. Bisson est au alerte générale. Ah bon? Bisson est au alerte générale. 15 ans, tu as rappelé si je pêche sur ça, il est mon chien, il est code d'Amboka 00243. Ma béni, aux yeux, ma béni. Il y a un temps pour tout, parce que ce monde que tu n'as exaucé. Parce que tu as vendu na papa, tu as poto, tu as tanga, c'est ce que bisopé, tu as tant tu vendu étant que formation. Kubanono longo na ba vie bazala na baza susté bat ba kusima na to moni ko longo na bango to mona ko longo bat bazali liboso na biso tour na biso peton e koki vie formation to zoaki par le roi de la forêt formation tu vois et koki au moment to monta na créé moi les gablo na ngande baninga nsuba osala mais ezala moi différemment ne longo liango biso se comme ka ndenge moko o lettre o boy na préféré que na lo bango boy en face que je suis pris dans Wenge Musique à maison mère. Mais oui, c'est une bonne chose. Nga déjà nga na linga batu balongo. Mais ce qu'on craint, c'est non seulement tu as dans studio, donc vous avez déjà on dit que prémédité. Non, étant qu'artiste, déjà, tu as un banzembo. Si tu as un orchestre, tu as temps de s'exprimer, mais artiste, c'est toi qui tu auras déjà un parolier, tu as déjà tout autour. Parce que banzembo, si on a dit, ah, il faut que tu aies un banzembo, il faut que tu aies un somba pebwe. Moi, ça m'a déjà bêta qui ango. Tu as appelé les mozo, les glaces, tu as 14 ans. Oh, na sali na sara na nzembo moko. Oh, le grand on est allé pela le qui bilan est négatif. Donc 14 ans. OK, c'est ça yo tu nous en combien? Kasi yango c'est tout à fait normal. Donc na nzembo moko. Ce qu'on a tali vina âge zo kende na welisa na longwa nanga na salama nanga à l'aise pona yemba imba banzembo nanga un jour ba nzembo moko. Ouais. Innocent balou mais so na 6 ans. Ana combien nzembo? Ataba 7 ans. Longwa na yo mche. Na longwa ko ah, neuf nzemu. Ni nosa balou maleki na banzemu. Donc on mutama makamna bon. Mais est-ce que possible? Si, pourquoi pas. Biso toye ko concurrer batute. Les allo ka to est fait. Nena lo baga to est fait. Na fait que sengo na soki ba pesi au place au vendre. Na fait so mi vendre déjà na place to ba hôtel miso wana za numéro table numéro 3 ya yote ezala soni. Mais so bazuyo quand le fait habiter, il y a place néanmoins ou bien habiter, il y a beaucoup de place, place va prêtre va vendre et puis ça va moutonner. Moi j'ai pas de la place pour l'instant. Il y a mis le bac dans lesquels tel ton en bêta collé avec tel. Ba fanatique ou ba linga bonne musique. Ndé ba pesa nga place va battre en tout cas t'as vraiment il faut ça là. Donc yoki que nana komi mokonje. Nani? Miel. Mais ma bête tant que vous place na oso zaki passer. Nazala déjà mokonzi ngati na longo wenzi na wenge na longo mokonzi. C'est que Nicodème a 4-5 ans des États-Unis. Non, moni comme mes années, ceux qui voyage, dans le bagage un jour, on a voyage, mutatika la le kanga zate, na wenge mobimba. Venanga to saza wana yebike. Mutatika la wenge mobimba ko le kanga azate. Ngana kenda ba voyage msuna poto na mifutela kutu na hotel ngamoko. Donc apena na suivi vraie formation par le roi de la forêt que j'ai sali mon patron ex-patron nanga. Si kama mwana mutatika au futa hotel yo mo. Donc yo na zo bate, na zo formation na yokoli. Comme il faut Likemba, na yokoli bien, na yokoli tout esengo, na zo temps beta ba Stade de France, na zo temps beta ba Zénith, olem sou ba artiste msou ko beta pour kufipe au beti en hôtel. Pour moi c'est une bonne chose. Donc on a une formation sur tous les plans. Donc par rapport à conseil à Batutu, à Pesanga ba boss Bamba, ba boss Gaus Kebe Berintem Voama, hein? Ba JC Moudiabantu, ba ebi qui était tadé vraiment c'est un homme. Bon alors na mona ki nini aux autres préparer Nanu. Nanu, c'est comment là? Ouais, Nanu, il y a un monde en bi, la personne titre Nanu. Et ça n'est n'engé nati le cola dawa. Tant que on la classe il y a journaliste, bah ton sous ah,
ok neka kuna bino so bozaka ndenge moko mutu to a parti pour ando ça non nanu pour na vina yi donc nga petit na wenge ando ça non pour na vina nga tina longwe na wuli ça pe non nanu ka pe pour na vina nga donc vina nga le so ezala bien ezala non pour na nga et on a nanu nga ça no titre non ba yo katade ezaka na 3 titres pam. Et puis on a les betaka bala zamba bani pour ce mikolo est comme on a bon so pour les gars natilo il faut le moi France 24 on expliquer ba on nanu yo na français to be on nanu mais non mais d'abord d'abord c'est moi-même d'abord c'est moi. Ah bon? Écoutez-moi d'abord et ça la façon pour expliquer bango et puis que pour que ça na moi tante guitariste et puis ozaki dana ba guitariste no ozaki sérieux ozaki très te nga naza très parce que moni ba guitariste au monde naza na orchestre mon a répété dans 3 semaines moni décision avec comment ba banda non ko soit décision na mutu et outi na nécromancie après métaphysique ba au monde en réalité donc et banda qui déjà retourne yo et un moment moment amso a moment so tourner rafli on a kolongo Blaise Moucheni na kolongo, Arita Moucheni na kolongo. Te zela nan. Mais otali pena était à des moments importants. Mais l'excité moment on ande nazala ki déjà ko répéter na mission mususu. Ka parole a yeto yemba na mais na ta na mission mon côté. Donc on a recruté bon cabo dans 3 semaines na si ba image ezana au monde. Tu to nanu quand. Nanu si tout va bien fin août déjà avant oui. Si kasto zela nini. Tozela pour manzembo ezali so tobeti déjà fin août ba giso na nanu après to préparer pas album Montikil déjà c'est maintenant Montikil est toujours bana Montikil en tout cas merci vraiment bana Montikil ba viengwa ba vie bobo bana météo mobimba ba artiste tout ya météo tonton Kaou Bangala pa tout ba VJC en tout cas merci na soutien na bino sans oublier venanga mo papi matalata la matos na ndambo na Angola on a na bi keve matos ya za kaneka pour na ba soutien donc merci Nabatutu et ça langa pena bien Montikil est toujours derrière Vendôme place Vendôme Minza Pigeon Minza Ozone Minza Ipen donc ta kana lata comme on a Montikil qui est derrière moi Seigneur Jésus-Christ il y a Zarana biso depuis déjà de naissance musicalement parlant na batut takana apena nati lokole nga yamba bino nyoso esengo nanga bolongo omote émission ngezanga mutu tala yo longwe te moni siko yango na lobi so na bi bato ba sima nanga ba trop fort ba za plus na l'ombre pour bangonde misala ndé like ça plus que na lo ba sima nanga ça va biso to peso ka bonne chance oyebi pe bilo ni zobeta mana chance oyebi pe bilo ni ba bazolinga oyebi jende ngezo kenda bon biso to peso ka bonne chance madala tala yeyo donc Mbutamania viembete butros Mbutamania VGG Kalonda Chaka Dogodinga Zapolo Gedi na ngeve on a pena bato ya kotoana ya Lukapa 007 mon message na de la forêt pour quand ça tombe ou bien dans la samba tada zaka poli ndeni ya keibo uko ça bango non juste il y a un temps pour tout moment na kokaki na kozala tena ya olongola pena tali pena le roi de la forêt na miso bonabi presse nazo longwa te na ko sala ngote c'est que oza muto na mutema te séparation ça toujours passi donc faut na ki maye na 8 ans ki maye boye na ekoloba na télé pa batu o ba Holanda biso ba fanatique mususu po on na mabete na ko ya te na sa ba hypocrisie neti batu mususu ba sala donc na ko sala ngo jamais mais ata vie nanga na skuta pe na massa ba sebondo machine libanda regret ça mais to sur la totika toujours bondeko na kamwe kuna oh très bien na kanti ekutu ekoza la ndenge moko boye on peut bikete wana tade ba wana ya lichote licho upanga na bika kete ba frère nanga donc merci encore Nambota Likas na le roi de la forêt pesainga merci vraiment voilà c'est la famille musique eza box c'était eza kachité eza bongo donc c'est la famille tam souper na nanu ba sebondo ba ko beta pe drum ko ça pe eza merci beaucoup bonne chance na yo merci vraiment na sepeli merci surtout ya yo ya Willy Mouchedi Koda Mboka Gloire Ntsai Plata Jean-Marc Kabunda tonton Jagger Johnny Lebrun Junior Chimini mon ami européen wana donc Junior Ikomo Cédric Mawete Mbutamania donc Nene Malonda bino wana quoi voilà c'était la tade de Montikil donc Cédric Puna Mawete je te salue aussi mon frangin bien de bonnes choses à Titi Espoir Kwangila Lele et docteur Egide encore une fois
Eustache Seke, je te salue. Nous allons avoir les images. Bon anniversaire à Djibril Mbayo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Petit Nanga, 35 ans, Djibril Mbayo. Et félicitations à notre fils, le fils de mon ami Alpha Bokole, à autour de la bac. Et ça lui bien. Et puis, vide foyer, à Massananga, Marc Kissingombo. La maman Francine et Salabiso, vrai bien, on était là, donc on s'est régalé comme il se doit. Avant de recevoir Didier Lacoste, je m'en vais donc vous proposer des images des Fally Ipupa. C'était le dimanche dernier. À Patrick Djamba, du côté de Lubumbashi, et total respect à notre mot de passe qui dérange, les mots de passe qui démangent, les mots de passe qui bichonnent. C'est des mots passe à qui j'ai dit bien des bonnes choses et total respect. Et donc à Titi Espoir, à Kwangila Lele, et bien des bonnes choses aussi à Jules Makaya, Boni Massangoya, Hervé Katangala, toujours les Labissonios sur Gabi les pétroliers, ce sont des choses qui arrivent. Donc Bissonios sur la section musique, toujours Kansa Gabi les pétroliers, donc c'est Dieu qui donne, c'est lui aussi qui récupère. Courage, courage, courage à la famille qui est restée. Courage Nayope 10 ya Luanda, numéro 10 ya Luanda, Topesio, Bambote Belé, Xavier Lopez. Total respect à toi. J'ai en face de moi Mvoma, Didier Lacoste. C'est le couleur. Boni. Kitoko comme tu me vois mon ami. Boni State. Kitoko danger, Izibu Kasrazana, Bajir Kuba, donc pour Natala on a State. Ah bon? Digital Congo, on Natala on a State. Donc les autres vont pas la vision. Dans ce chasse, il y a une exclusivité première. Le téléphone, le smartphone, il y a Germain Kambinga, Kambinga Germain. Jerka. Ça nous dit Moro. Nous avons zélo na barumba. Baba ten wana mais na monyo tengami. La recherche R&B donc il faut bailler ceux qui vont à la coste. Donc c'était toi penako. Merci là c'est pas de comprendre idée artistique. Au changer là. Non, changer nzela te nazala nga nzela na ngai biso sala ka rumba mais pour ne plus za ndeni photo ko tanga mo style pour ba laksa qui artiste na yo ko laksa valeur na artistique et puis ndenge au fan de là et ko sala bien sûr que simbi pour moi ba mega pa masa msusi lo na ba film msusu to bande comme ça mo na ko ko fan da penate mais tellement Didier Lacoste na grand chanteur na fiesta. Mais au bana on a album alboso et bien na stika ngote za nzela na ngai ngapta nzela na pena donc na linga pe fort po tous na rumba utai kota latino kotokuna na bakubako na bakiba tango ye ezaki nde sango ya biso biloko na biso bakoko na biso africain babemaki nde kuna na mbonda taba mimiongo kuna ba latino ba yo bakoti na cadence na biso neti le soki na kiba so beti rumbe aussi mais bon soki ne pas américain ba noir be baza kuna de faux contre blanc mo bo tant qu'artiste na tambolaka na bamboka belé na omona ke asuna ke koto net na Maroc na kendaki na ben ntima mo na salle na ba style na ba donc oui musique na ndenge na ke on a le feu dévore donc oyo mais le feu dévore un peu titre de quoi batanzambe bon na kana na batanzambe te mais on dit frère en Christ le feu dévore il fait oyo vi nde to tambolaka la idéologique là quoi na ngelo mo ka makasi mo to ne kota la bato makasi bien puisque Didier Lacoste il faut monter ma case. Mais pour bien ça na générique peut ça va est-ce qu'on est ouais c'est bon na beaucoup générique na ngina ngoti ça fait 10 jours bana to bandi c'est pour bien ça bana das lokolo beti tu sais pas petit toke dai sibimona lokolo pesi mbongo mukie mama ko binate lokolo pesi mbongo moke mama ko binate ale toke ale budwa lelo ya kolela budwa lelo ya babe budwa lelo ya bogeba budwa lelo ya milelo nabeli mama libomeye nabeli mama na patsimi la ma libomeye lokolo pesi mbongo moke mama ko binate papi mese pesi mbongo moke mama ko binate ale toke ale budwa lelo ya kolela budwa lelo ya babe budwa lelo ya milelo budwa lelo ya kolela Bamba. On a obligé de censurer encore. Ndeko na lokolo pesi mbongo muke obi kutu na pesi na nu directeur na keleke lombote. Wana za ngai ayambanga bia bino la koso ki manga. Yuzo chrétien dit la ozo chrétien de directeur ya yuzo chrétien. Non, na za na papier na censure. Lokolo pesi mbongo na zo de. Batiki yango na pesi mbongo muke. Na zo ponga prom na ngai la ngende. Na loso omoni toza bana Congo.
on est venu dans la maison sur la bien en quelque chose on a l'endroit qui m'a zo boulé le la masse va tout qui nganzo en derrière ah donc comprendre les gars à bâtonner aussi na on a gaza mututu na bino fona sur na mokonzi bango baza place on et puis la pesi et mo ma indomé mbote on vient na kana na famille kana na famille na pesi mbote donc procureur na pesi ba tuto association de ba benga bien bon mais ande ko expliquer de lisolo na yo lokolo pesi maman mbongo muke ya kolamba la so akene wenzi yama bia ko binanete c'est ça l'essentiel mais le baga ko pesi mbongo muke maman kolamba te ça ko souvent des logique maman pesi mbongo muke maman binate abinani on a déjà sina leki déjà aleki déjà donc nanga na l'accès tout dans so il y a dans sa mikolo dans sa bangala il y a 3 génériques dans sa bangala ba tout bo bina on ndenge na na bido ki ba la baza ka potoka ba petso na poto bazo iba makambo zo iba mais dans sa excusez-moi son est David dans sa bangala bêtise na boy pété ngape na boy té ozo ça bana benage non mon crime mo za mikolo dans mon album je chante si tu n'as pas donné assez d'argent maman ne va pas danser maman va danser quoi. Peut-être maman va danser le mot et Robina. Parce que penser maman va dire la cause maman c'est. Bosco rumba, toi qui es dans la rumba oui. Toi rumba rigue moi là. Toi détends. Mama banga karte comme il s'appelle Tanabis nga pena ko banga te ko de rikata nare puisque na découvert sentiment la yeze banangai ata ba bengi ngayuma yakazala kate na love Brigitte teka mami fi ama kambinga ata ba lobi na bango na ko swalo le mote na ko kipe bango te na lela effort Banze maman pour aider les autres. Avant ma danger, ma chien est dansé. Dans la nature, pour les deux sections musique. Soldat comme Ibaba, pas reporter procès. Magistrat, sans comprendre tes gestes à plaignant. Encore le bagate cassada danger na kotialito. Chirata na ba geste, comprendre ça je t'aime. Eric Ngwala wapi Christelle Levova. Taille brésilienne Bouboule Vova le layo. Osala tama tembele na lona yo pembene ndako. Na dongola yo na pourquoi mafrenier. Soso la kisaka mwana ne nzala fulu kwa yebi wane ezali polisi. Ngape mokolo gogo ya ngeye banite la kisa deja. Nzela ya bakandres, nzela ya bakares. Okumula kisa nzela ya basusi. Eriko kiloko na meme, omi mataka yako itokolo baka makasi boye. Katosala betelinga, karate balingi bakunanga. Na soufi martira bolingo, pitié. Angara kembeka. Erike Ngwala ya Laetitia. Bote pona sanga lisunga na pona motema yengwala. Erike. Eza kilongo. Samaritain, Congo elela yo. Ozala tama temele na lona yo pembela ndako. Na dongola yo na pokwa natie. Ngana lela ngana nani ngana tuna nani yo. Chimaka ya ho. It's la coste, papa frère. La coste donc parmi la meilleure voix à la génération, qu'on se le dise, nous avons des décisions, il faut que nous ayons tout le temps vivant. Parmi les meilleures voix de sa génération. Aux ans, on a beau mieux. Mon épisode, la coste, on a tant donc de temps vivant, nous avons la meilleure voix à la génération. Au traçage de la maison, mais et Kenda Kitoko. Bonne relation on a de la forêt. Oui, on a un grand frère, on a côté famille, déjà Yaya, on a Yaya, mais adversaire à boulot.
adversaire a voulu oui pour ça l'andoule nga bena ça andoule donc so yo qui a bimisi cette jour peut temps le fait de voir donc blague tout et absolument tout est tout oh mais tout est déjà dans sa micro en haut donc le passé mbanga mouké pardon ils ont c'est là nanu zela bolingi danse oyo ezobangisa ngai donc il faut nakutana nao nakelekela apesa ngai ano ozwi déjà ozokango déjà opesi mbongo moke mama bina te danse mangala danse ekangi kini mikolo Rachel tosansira ngo awa non jamais tosansira po biso mpe na sansira na biso ya bafale mais barumba ni eza na kati barumba ezali ya kitoko lokola bastile neti na embeli oyo bastile mosusu na change mpe na embeli Arsène Kingo mwa baslo moko boye donc nazwi mpe na temps na change mpe na banzela misiko ba R&B wana R&B eza album international l'Afrique à l'honneur on a coopéré na ah oui ça na kati ya dévorateur na kati ya dévorateur Afrique à l'honneur to solo na Claudie na ndeko na Eric donc kuna osiki pe featuring mona film susu ba oyoka ya banzela moko ko binga na mingi ko luka ba kopa libanda donc bozomo boko koteka musique na biso te na to koteka te pona likambo lingolo ba promotion na biso awa na ba shika na voix pour pepe kaleta mo avec question na ko papa ba komaki na top kana makambo oyo kaka koyemba oyo donc biso photo za koyemba na kobina na biso oza papa fait na so za ko concept so to pesa ngo valeur to sala promotion to landa ba chaîne ba ninga te ba chaîne ba ninga ezoboma biso trop bango ba solo ba lobbying ba solo la so que tiki clip na biso esa to bino ba congolais pour ça na inédit to ka bolong kombe to za kombe donc to komi pe biso so ba yeli biso ba chaîne nga ba côté na ba réseau na biso ba compagnie na biso ba société na biso ba téléphone biso reso na tinate on va tirer sur la musique à Batouana biso siko to vivre na kopo to damendeni to bamiko na mbonga na biso na bino ba konke faut poter les locaux yo pour to ko côté qui s'appelle Libanda c'est ça. Voilà, merci, c'était là le coup de gueule de notre ami Didier Lacoste et ça vaut le coup. On va tenir compte de ça aussi. Et puis bah DJP, tout comme on a fait aucun des Pokémon, on a 2 heures de temps avant de Nigeria. On dit on a Abuja. Donc, tout le monde a changé mon âme, pour promotionner la musique na bien. De la part de Tatingiama, nous saluons Eddie Imbani, Isha Imbani, Toussaint Ngiama, et puis bonne guérison à Maman Ladingiama, et sans oublier Dodo Longi. Je me permets aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à Freddy Ndongala, Irlandais. Bien des bonnes choses à Hans Bomolo. Ah, Christian Bango. Je te salue. Donc, Christian Bango, petit nanga motema. Oui, il y a des défendants à côté. Il y a donc Luanda, on a beau sentir profiter. Petit nanga DJ Gloire MP4, c'est pas masse qui beaucoup. La masse va chez Makaya, il y a ça, il y a mon Baudelaire qui vient dans mon aise là au CP là. Bah tout en Luanda, na Oya donc bango tout donc na évité mais boma na boma na mona master mo papi wola na évité na zo le pas na tia zo la nanga vraiment il m'avait bien accueilli bango tout na petit so pichu blocos donc to bete qui to image ali peut-être là me poto na moi mais dans c'est vraiment na zo tanga mais na monde émission zo c'est là na 30 nati T'es monsieur, il y a pas le monde qui toujours dans la société donc il faut. Il faut 15 minutes, monsieur Tikali. Moi, ouais, donc les aranamours, moins na profiter pe na kikuiti ya masanga ensemble c'est pe puis na bo santé yemoko de mopasa donc pour tous aller pe kikuiti na événement moi za ngwa na bo santé titi espoir mon ami Pangela Lele Olivier Mukoko et Germain Camille excellence maître Tété son éminence maître Kazindi mon epezali maître Kazibo Embeli mutu na yolo te na Embeli te yo yebi banda wana ngapana to kola yolo et puis mutajabwal défaté donc pangi puis famille et puis il fait partie à bateau basutanga na label nanga na sala na bundanga mo mukile lo masa nanga babindo mepe na uti na boma kuna mesomo écoute générique na il faut yamba ina Dieu merci et puis j'en profite na petite sœur Macré Kanga mbote évidemment ils allaient vendredi samedi na GB auto alinga Didier Lacoste boya samedi bo bina ba danse danger et puis bina danse mangala et puis na pesa bega amigo na posante Chirim Pengo honorable la biso na yolo déjà les gens Chirim Pengo déjà surtout kangi déjà dans va vous élection mais de voter déjà voilà na pesi mbote na président Leki na Luanda kala na koloba makam naye kala te na yebisa na pembe kanda menze monezali te na yebisa makam ko yembele nante nzemo libanga na yali kwa so na boki ta silika fort na yebisa makam za ligue donc na pesi mbote et puis na posante ba Jires Mangoi Guy Mamani atalaka ka kulutu nanga Marcelin Minako na pesi pe vena na Olivier baba vena biso baze beleti talaka nga petit ba Venus na pesi vena ngo be Minako mbote na posante Trésor Kinika tout jeune petit nanga
bato to balinganga bosto doma na Paris les États-Unis bazolanda biso ba izimu kasa je kuba bango tout bazana na Hervé Makaluchi. Voilà. Merci toi aussi Satan na moi Rumba Moro donc nous avons Emel Ngouli, je te salue, et quelques dédicaces des cordons émincial à l'international Alain Banga Bolingo il y a Fourmi, Aristote Karendi, Juvenal Mbembo. Heureux anniversaire à crème fraîche à la vanille. Cordon, Yoga Code, crème fraîche à la vanille. On se retrouve donc le dimanche prochain. Didier Lacoste, nous allons donc qui va nous faire. Otushema banzo manga Belinda Mosese ami yake ngwangu wa Hervé Makaluchi Ibekati oh isi